Chaîne de la diaspora. Le chef de l'État est au-dessus des partis politiques. Sont en train de faire. Alors tombez à l'ensemble de Maboko, s'il vous plaît. Mbote de partout, vous allez kolanda biso mokili mobimba na kati ya chaîne na bino Ediba TV mwana mboka Congo. Chaîne oyo ekambami na humble serviteur papa Ediba mokanga spirituel likambo na moto te na kati ya émission tobengi le marteau sur la table. Le marteau sur la table oyo ezali moko na kati ya émission lobaka vérité ya makambo mboka na biso ndenge ezali koleka na yebisa bino wuta ebandeli na ngai wuta na banda masolo ya misala oyo ndenge na kambaka yango awa tolobaka toujours avec l'idéologie ya tata mokonzi ya mboka. Tata mokonzi ya mboka fo totanga komboni parce que bato bakomi na confusion. Tata mokonzi ya mboka tobengi Monsieur Antoine Félix Tshilombo. Nde idéologie na nga nde ndenge na nga. Pe j'ai salé en passant maman Denise Nyakero molonga nya papa wana vraiment donc tosuki wana bayimboka lelo tokolobela makambo ebele oyo munganga spirituel na yeli bino mokolo ya le 26 octobre 2025 nakangi na bimisango nyonso na poisa parce que po tozo ko préparer eloko moko ya monene oyo ezali kolinga esalama biso to préparer yango. Et tant que ba chroniqueur na bino oyo tozalaka oyo tolobaka biso moko toali ba chroniqueur oyo banaliste et en plus ba chroniqueur oyo tosalaka détective ya makambo ya mboka na biso epai wapi mongola linga kota biso totindi sango et c'est commis déjà na ngomba bayimboka na mokolo lelo napesaka bino toujours un message na ba résumé oyo ya makambo tokosola na mokolo lelo toza na 6 points ya makasi oyo tokosola na mokolo lelo. Premier point toke na lombango ezali vérité ya disparition ya ndeko Corneille Nangaa. Deuxième point toke na likambo ya Wazalendo libération azali ko Wazalendo libération de Goma en cours vers Bukavu. Bokoyoka ngo nyonso awa. Toali moko le 26. Troisième point, Tshisekedi, Monsieur Félix, Antoine Félix Tshilombo, en colère à l'Assemblée nationale. Retard Yamakambu ebele, précisément la Constitution Yamboka. Tokolobelango awa, ezali troisième point. Quatrième point, Congo to récupérer ba territoire Oyo M23 Azwaki. Exemple ndakisa. Exemple na français ndakisa na lingala. Rubaya. Boke na net pour omona. Eza koleka. Troisième point et cinquième point. France nous piège. France, Macron nous piège nous les Congolais. Quand je dis que France nous piège, nous les Congolais, azako piéger tata mokonzi ya mboka. Pour la invitation le 30 octobre 2025, Toboyi, to informer mokili mobimba, net mobimba so okoti Toboyi yango. Bukavu en joie, Bukavu en joie, Bukavu avec beaucoup la joie. Cet après-midi, c'était hier, de récupérer Bukavu. Tozali pe na sango ya kopesa bino information ya moko na kati ya Congo, mwana mboka congolais na kombo ya Jean-Paul Senda. Jean-Paul Senda zali point parenthèse, septième point.
Jean-Paul Senda aye kokota na kati ya masolo avec son parti politique. Azali déjà adhéré et puis agréé. Na kombo ya UGLK. Kawana avec ko kaya CT mais ya K. Union de jeunes loyaux Congo. Union de jeunes loyaux Congo. Tokoyeba nyonso awa. Mbote na bayimboka balandaka biso na bokebi na kati ya chaîne na bino Edibative kambami na humble serviteur munganga spirituel likambo na moto te papa Edidiba. Maboko pembe tozo spot publicitaire oyo ebongo tozonga na mozindo ya masolo na biso na mokolo lelo oyo tokosola mpe tokosola na bwanya tokokini nango na mozindo bokoyeba nini munganga spirituel amemenoka mokolo lelo oyo navandi presque une semaine tozalaki na barecherche tozalaki toujours kokende kosala baanalyse kosala baenquête totindi baservice na biso ya baenquête batambola po te toali bajournaliste d'enquête toali bajournaliste oyo tozali koloba likambo yali komonana eyali te ke kosala mensonge oyo koloba likambo yali oyo lokuta ozwi meya osimbi liboso mpona koteka mpata ya mboka na yo koteka parti ya mboka na yo na motema mabe oyo oza nango tolanda yango na mokolo lelo maboko pembe likambo na moto te na finga moto te na loba nde oyo ezali sembo rien que la vérité sur la vérité na kati le marteau sur la table mwana nzambe tozo spot. Allô Masasi ya Masasi boni mama kuna na homme de veillard misunga naza déjà na misunga homme de veillard omoni tant maman apika église alors naoki bien te tant bazosenga mbongo yo tindi mbongo bango balie basonge bakati basonge bamemeli badispensaire ya mike eza sundengo na te mama mena poto na Kinshasa la même chose eloko ezosepelisanga banda mama koma na misunga homme de veillard kotali mama mama azongi lokola bebe bazozwa so ya mama menela somoni mama azongi gene mama azolia 3 fois tongo midi poko ndeko nanga eloko mosusu esepelisi ngai misunga homme de veillard oyebi ke bana courant ezokata soki esali kaka manœuvre pano eyali tan bana lumière 24 heures sur 24 heures et puis connexion internet evanda et puis soki mama ayoki mal à l'aise ou bien mutu pasi nzoto edérange kaka na mutu na place alali wana afini bouton rouge docteur mbango aza na kati c'est pourquoi homme de veillard misunga eza na kati ya clinique misunga doso afuti mbongo nozo regrete te awa lisusu bien yango ezali baminganga bazosala mama contrôle chaque semaine mais azala kuna abela te bazosala ezala en tout cas ya Masasi emonani mpenza nga na pemi bana mama akomi na homme de veillard misunga emonani na misu te emonani bamboko nazala pinda ya pamba wana c'est fini tout ça bokolia yango lisusu te homme de veillard misunga nga na bango rendez-vous ka na fin du mois na pemi te non tika ya vanda kuna lia tranquille apema bamédecin 24 heures sur 24 heures akontinue kuna nga na lopesaka mbongo na fin du mois yebisa bango na change komona komili bati misunga babe De retour na kati ya chaîne na biso Edibative kambami na humble serviteur papa Edidiba munganga spirituel likambo na moto te awa tokobana na point ya liboso na kati ya le marteau sur la table. Quand je dis tokobana na point ya liboso napesaka résumé nazonga soko na epani na suka nde naza komata mpona kokende koyebisa bayimboka botala bofukola batoyi parce que nali naloba. Quand moi je parle, je prends dans les 2 heures, 1h30 minutes. Donc, on a sakola mingi et fongola au Congo. Tu prends ton temps, il y a des émissions. Partagez émissions. Partagez, c'est très nécessaire. Toboyi, mabe, komanaka, jamboka. Bayimboka, ya liboso, tokopesa bino sango ya ndeko Jean-Paul Senda. Oto bengi Jean-Paul Senda, Kalonji. Akoti na masolo ya politique ya mboka elenge mobali to simba ye loboko na loboko to tombola ye pote asala mosala kitoko ya kosoutenir mboka na biso na makandiso ye nango na idéologie kitoko ya kosala parti politique oyo ba jeune ebele ya Congo mobimba pe libanda ya mboka na diaspora baza na Londres France partout
oyo Jean-Paul Senda azali se communiquer na bango pe Afrique du Sud Angola kosolola makambo etali mboka na biso na neti na kombo ya parti oyo totangi Union des Jeunes Loyo Congo. Loyo wana ezali LOYOUX Loyo Congo. Congo ezali K ya Kabouye. Donc Jean-Paul Senda aye na idéologie il y a recours à l'authenticité avant 1984. Nde makanisi oyo Jean-Paul Senda aye nango. Yo zali mwana mboka congolais. Kanisa nano idéologie ya 1984. Tozalaki na nini oyo mboka ndenge ezali kokangama. Ekambamaki na tata mokonzi ya mboka nani? Tata mokonzi ya Mobutu. Nde azalaki na idéologie wana ya suka wana. Do ba pouvoir ya tata mokonzi ya Mobutu ya suka yango nde Jean-Paul Senda aza na makanisi wana. Mais tozongi biso bali bapanzi sango. Ba journaliste d'enquête, ba journaliste oyo tosaka ba analyse ya ko comprendre ezali idéologie kitoko oyo ezali kokomisa tata mokonzi ya mboka oyo azali komema yango oyo tata mokonzi ya mboka azali kodirigele na mboka Mobutu ex-président. Yango na idéologie wana na makanisi ya Jean-Paul Senda aye na idée ya kodirige ya kokende na mwa moke kote kuna mpona botalisi bayimboka le même idée wana ya authenticité ya 1984 tokokende nango awa na vision ya tata mokonzi ya mboka Mese Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tokoleka mpe na baémission ebele na Jean-Paul Senda oyo tokobosololi na mozindo na molai na bachroniqueur na biso ya Diba TV bakende komona ye sur place mpona bosololi na mokuse mpe na molai. Mpe na kati ya idéologie ne tozali na doctrine chrétienne, c'est-à-dire que doctrine na ye eyali crainte ya kobanga éternel. Tobanga Nzambe, totosa Nzambe. Moi j'aime ça. Quand je vois un jeune donc congolais parce que c'est elenge Congo tolingi so ba vieux to bazwa ko tcha biso banzaka likolo parce que totalaka ba kombo moko bandakisa. Moi je parle, moi je n'hésite pas. Boboli kolokunga kaka ba kombo wana. O songolo pakala kaka yo pona nini? Oleki na parlement combien de fois? Kaka yo ti to changer idéologie. Objectif na ye lisusu eza na 3 points ya makasi oyo epesi biso penza tolobela ye bonne gouvernance na point ya liboso. Na point ya mibale restauration de l'État. Na point ya misato politique philosophique de gène. Tokosolola yango na mokolo tokokutana na Jean-Paul Senda. Tokobengana tokosolola akosalela biso ba video na ba 3 points wana po biso na kati Diba TV kambami na humble serviteur monganga spirituel tosolola yango na mokuse pe na molai. Bayimboka tozokota na mozindo ya ba point na biso ebele tokomaki na point numéro awa ezali point numéro 7 toke na point numéro 6 ya sembala moko tokokende likolo koyoka Bukavu en joie. Bukavu en joie et Bukavu dans la joie. Cet après-midi, hier le 25, où les ambassadeurs doivent frapper dur, sans hésitation, de frapper et puis de récupérer notre territoire que les voleurs ont été pris au Bazouaki pour récupérer en gros. Tala eseko oyo tozali nango. Tokozwa ba extrait oyo tokolakisa bino pour le Bukavu ezali récupérer. Mais na kozonga na moke na nsima Jean-Paul Senda tindelaki biso ba extrait ya ba vidéo oyo ezali ke parti politique na ye ezali agréé bokotala tango sikolo awa na kati ya bilili.
Monsieur le ministre de l'Intérieur, sécurité des informations, quelques modifiés. L'ordonnance numéro 24/003 de 7 juin 2023 fixant les attributions du ministère en son article via la demande d'enregistrement introduite en date du 31 janvier 2025 par M. Zetam, Kalongesel, Jean-Paul Tano, Ressa, Elio, Fin de Jeff, membre fondateur de la formation politique dénommée Union des jeunes d'ailleurs. L'article premier est enregistré les partis politiques dénommés Union des jeunes d'ailleurs du Congo ainsi que l'article 2 du secrétaire général en relation avec les partis politiques est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sort exécuté à la date de sa signature fait à Kinshasa le 9 octobre 2025 Chapan pour 16 ans. Je vous adresse de très sincères félicitations parce qu'aujourd'hui vous avez l'honneur de recevoir officiellement l'arrêté ministériel d'enregistrement de votre parti politique qui aujourd'hui a le même droit que les autres partis politiques, même ceux de 1991. Et je vous souhaite vraiment des sincères félicitations. Bon vent à ce parti politique. Merci. Merci, cher Coton. Merci. Oh, bonjour Monsieur le Président. Bonjour Madame. Nous vous recevons aujourd'hui. Pouvons-nous savoir qui vous êtes? Je suis Monsieur Kalongesenda Jean-Paul. Je suis président du parti politique Union des jeunes loyaux du Congo, UJLK en sigle. C'est un parti qui vient de naître, qui vient de voir son jour. D'ailleurs, nous venons de recevoir notre arrêté signé par le ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, nous donnant les droits de œuvrer en tant que tel. D'accord. Premièrement, je vais vous féliciter pour l'agrément. Maintenant que vous faites partie, officiellement, vous êtes parti politique, quelles sont vos impressions? D'entrée de jeu, je commencerai à remercier d'abord les autorités du pays parce qu'on a travaillé comme un accord. Il y a eu une collaboration énorme. Les impressions sont, je dirais, j'ai des sentiments de joie pour avoir reçu ces documents qui n'étaient pas faciles. Et l'attente, je dirais, aux Congolais vexés aujourd'hui, et l'air beau parti vient de naître. Au nom du JLK, car à la fin, Congo avec K, nous sommes ceux qui aspirent au recours à l'authenticité. À l'authenticité, on était un pays, un peuple respectueux, un peuple de droit, un peuple de valeurs, je dirais, congolaises. Hein? Congolais, Congo avec K. Et ensemble, avec la population, on pourra peut-être relever le défi. D'accord. Et pourquoi Union des jeunes loyaux du Congo, Congo avec K? Et comme je dis d'entrée de jeu, nous sommes ceux qui aspirent au retour à l'authenticité. À l'authenticité, ce Congo avec C n'existait pas. Mais on a eu à connaître un Congo avec K, un royaume, un peuple qui s'identifiait en Congo avec K. Étant chrétien, étant croyant, nous croyons aussi que pour être béni, les noms aussi portent une bénédiction. Tout comme la malédiction s'identifie aussi au nom. Dans la Bible, nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 32, verset 34, si je m'abuse. Nous voyons comment Jacob a reçu ce nom d'Israël, alors qu'il s'appelait Jacob. Et bien plus avant, on voit Abraham qui s'appelait Abraham. Quand Dieu l'a visité, il lui a changé le nom d'Abraham à Abraham. Mais nous sommes là pour faire voir et faire connaître à tout peuple congolais et nous sommes là pour rénover à nouveau et on va accoster tous ensemble. Alors, qu'est-ce que nous, peuple congolais, nous devons attendre de votre parti? Parce que vous êtes sans ignorer que le parti, il y en a légion dans notre pays. Il y a Congo, il y a Lelo, à s'identifier déjà à la région qui a appelé Congolais avec K.
Nous avons un peuple fort. Nous avons un peuple redoutable. La Bible, dans le livre Ésaïe, chapitre 18, verset 1er à 2, Nzambe, par la voix de son prophète Ésaïe, a identifié qui peuple tout ça, a identifié qui veut m'abeler haut. Voilà de retour dans la chaîne Nabino Ediba TV, mon amboka Congo, et Kambamina, humble serviteur, Munganga spirituel. Tout ça qui n'a point à expliquer Bino les Kamboya. Jean-Paul Senda, avec notre parti politique Yassika, oyo kote na kati ya masolo ya kati ya Banamboka Congo, pour na kosala toujours le bien et le meilleur ya ko soutenir la œuvre ya Tata Mokonzi ya Mboka. Pe tolobeli point ya Bukavu en joie. Hier, c'était hier, les après-midi, tout récupérons la méchant. Toké na 5e point pour la Zakomata. Na outi na 7e na okende. 7e point de Moukola Bisolelo. France nous piège. La France nous piège, nous, les Congolais. Je m'excuse. La France nous piège, nous. Macron nous piège. Macron nous piège pourquoi? Macron aligne toujours français yi babo mengo ya mboka na biso. Mais tola ba décoration na France ba ko benga biso ebele bana mikandati. Malingi bonheur ya mboka na biso. Alingi mbongo ya mboka na biso. Maza ko piéger biso po abomela biso Tata Mokonzi ya mboka oyo azali na voix ya kitoko. Bangona mwana musala na ye Kagame. Pena sous-travailleur na bango Hippolyte Kanambi. Oyo aza kolobake de retour à Kinshasa. Akozonga na Kinshasa na nzela nini. Nani abenganaki Kabila na Kinshasa? Mutu te. Kabila bima na Kinshasa lokola muyibi. Lo aluka pe azonga lokola muyibi. Congolais toza susu bato kolala te. Congolais open no misu. Yango. Congolais fongola misu. Comprendre que la distraction a été trop. Nous sommes maintenant trop fragiles et puis prudents dans notre sur le Singapour et et surtout ngai papa Edi Diba n'a d'accord jamais dans le retour il y a Hippolyte Kanambi. J'ai des vidéos na côté la bino yande okalonji oyo azali kolobela pe toujours mboka na biso boko zongo pe awa toujours lelo. Le 30 octobre 2025 toboyi message wana ya Tata Mokonzi ya mboka ke na France aza tindi bato na biso ba na France kuna ebele oyo Macron aya bakuta na Kagame pour batendre la main oyo basengaki na Belgique. Il était parti réfléchir. Nous aussi on avait déjà réfléchi. Tata Mokonzi ya mboka saki discours monde devant diaspora belge. AFC bon OK. Quand eux ils buvaient le petit milk, nous déjà nous travaillons. Si vous biso de combien de temps vous avez comme milk Congolais. Là il dit ça comme ba M23 au pagati. Yo poni kawana pona nini. Onanga soko ba le 30 juin. Pona nini master. Omboke komi mabe. Non. Même ici en Afrique du Sud, quand nous sommes arrivés, tu as une histoire que Balama ya Mboko ba kemba danger. Il faut que kemba pour le bibo za la pepele. Biso biso to se retrouver à point. To kemba la batele manati. Bata mususu kutu vato sala kutu vato mususu bandi ma biso te. Mais esprit belé kangoume. Otika la obelama. Nous sommes prendre l'esprit ba yakuza bani. Mais lelo yo to bima to am pension. Chita sima. Yo ka seti bala ma biso ba kena rester pa sepela. Rien. Ata la France on a eloko te. Chez biso ezaka chez biso. Vous comprenez? Au balabala chinuba kweba. Quand tu es à l'étranger, tu es toujours koulou kwa mouchi. Quand tu descends, tu es chez toi, à la maison. Vous croyez quoi? Que tu sais que de repère sa vie non zéro.
Il est vrai Congolais, vous avez la tentation que vous soyez avec Dieu, nous vaincrons. Naebisa bino depuis nga la banda chaîne oyo. Na ozalaka na biloko na bande ya tata mokonzi ya mboka. Bo lokima. Pour changer baka. Toke la quatrième point oya mokola lelo ya bolobeli makambo ya ko récupérer nous les Congolais. Toza ko récupérer ba territoire na biso. Totikelaka binote. On avait fait ça pour tous ceux qui ont la droiture, moko ya molo. Le lobo comme on s'est ngabso, tout que de tendre la main, tout que tendre la main na nani. Kabe Kagame a critiqué Bisso. Congolais waza intellectuel et belé à Seki. Moi je les aime bien. Babenganga mon cher tala mutunabino ngabi. Heureusement. Na beta bula bien natikala na système machita sima natikala natala ka bato ba ko système ya kuza ngala sala ya ngai zala ka émission. Nous les archives vont rester. Papa et Didi ba monga spirituel dokotolo na bango na loba ngo na TV na nga atoboya ngo botala ngo kaka lobi na koyeba lokola ba igenyema na koyeba na kaka lokola ba David Mumbele bato ba komesana na nga malembe kaka. Le roi va leader à Miss. L'oiseau fait son nid. Bon, et bien là, madame, tout ça là. Tellement vous êtes beaucoup, donc malembe. J'ai fait aussi mon nid. Donc, bah, Yuma, pour l'anga, je dis que non. Je vous respecte beaucoup, n'est-ce pas, bah, Kébélé. Parce que Bolinga qui est toujours, bon, ça a idéologie que non, un voleur vient toujours nous voler. Pourquoi? Ça se voit au nœud. Na Nairobi pour parler souvent comment ya nini. Tshisekedi a sali binoni na osala musala kitoko. Il a vanali 18 ans à l'université. Qu'est-ce qu'il a fait comme l'éducation? Il a détruit, il a mené les Koulouna. Est-ce que vous avez bien monté? Kebelemo ya Kabila. Maman na fo. Tani nga beta ba kwa le lemba. Yuma. Banda S. Dans le Seigneur, Nazali chez la Mwanda Fondation, Naïli sous liboso na bino pona osenga bino merci na bao bao soutenir orphelinat chez la Mwanda. Nzambe alola apambola bino tozomona ba effort na bino tozomona bolingo boza nango à travers Fondation chez la Mwanda. Nzamba apambola bino na yeli sous liboso na pona kosenga bien aimé bukanisa bana na bilamba, bukanisa bana na kolia, bukanisa bana na minerval, bukanisa bana na ba soins médicaux. Nzambe ya kozanga te kopambola bien aimé ozana posa ya kosunga ozoluka place ya kotia mbongo na yo bien aimé tala place ya malamu yango ya kotia mbongo na yo na Fondation chez la Mwanda. Nzambe akozongisa bebela kopambola bakoko na yo akopambola pe bana na yo na pamboli bino na kombo na Yesu. Bien aimé, kosalisa efutanga lelo naza donc nazoyebisa bino nakoloka makambo nyonso mpona wate nayebisaka nzambe ke nzambe eteyebaki ke sala bolamu lelo lobi eutaka yo atémoigne yango ntina télévision alobi nayeba kosomba eloko na moboko mwana moto apesanga mosala ya epa na bango babeta ye alingi me bameyani na ndako me alobi na osala te mpo nzambe alobi esamona mwasi na mosala lelo nazobenefisi na bagrâce ebele lelo na okamba motuka na motambo na motuka ya mboka fami ya papa na nga te ya mama na nga te ya mobali na nga te ya nzambe asala miraki tolobeli yango mingi te nazongi na idéologie ya point oyo 4e point tolobela récupération ba territoire oyo bango babanda yes baswaki lokola rubaya tozwi yango kei na net j'ai allé à mabe
Jean Mabé na yeso ke Fachi aza ya ko fâché. Ya mona ke na troisième point. Fachi en colère. Hein? Ya Béton en colère. Bato balingaki muto bato balingaki tonga asilikaka te, bato bakomo silikisa ye. Bananga baya baloba ba n'importe quoi bako. Nanga za. Bakomo tia so ba vidéo ya kala. Abimati. Kuba wa azwaki na borwana. Ata kwana. Azate. Tu vas perdre ta vie pour l'argent, pour la haine. Tu n'as même pas les soucis des gens de tes frères et sœurs de même nationalité, du même sang. Pourquoi Congolais a monté ma bête na niveau? Tu n'attends qu'à monter le bango avec passe na monter monter ma bête pour tes intérêts à toi. Tu seras maudit de génération en génération. Bango ba kotika eloko kitoko te. Même famille na ye. Je crois que tes enfants vont changer les noms. Mais c'est ce que dit Félix Tshilombo en colère à l'Assemblée nationale. Pour un retard, il y a makambo ébélé au bazali kosa. Tout ça qui est un processus, il y a constitution ya mboka. Tout ce le moli moko ya barebeko avant d'aller en tête. Ayebani. Tout autant à Congo. Pour nous empêcher ça va kébérer yuma. Power. Non. Maintenant ici, nous allons travailler avec l'idéologie à papa Mokozambo. Quand on a combat moutouté pour ce côté comme moutou, on peut se gaz. Non. Ayebani. Ayaki pour égorger mboka. A piller marambébé. A piller na bassin na biso. Donc, à ça moutou écarté. Yé. Ayebi plante au préparer l'été. La sina yeb samno genali journaliste enquête. Mingi baba ndoko sutumuka. Le monde a mal à la enquête en Mboka. Keba. Ou soit un papa et Diba TV. Tu parles avec qui? Bien préparé avec la criminalité. Nous n'avons Kotala qui est criminel. Nani a Kotambola la mabe. Oye pas la main, il y a l'idéologie bien. Ok, na gauche, tu ke tchenge. Deuxième point, tu comprends qu'il y a un dernier point, la Souka. Oyo, Wazalendo, Azali Kosa, la libération. Déjà, Goma et vers Bukavu en cours. Naïm c'est notre Bukavu fait quoi avec lui? Goma goûte déjà tout ce que au bazo qui frappe. Il y a pas besoin de porter disparu. Vous voyez bien quoi? Baimboka bosala kangele. Ngele ni trop na makambebele ya mboka. Kolanda mea te po oteka bomoina o po lobby otika famille na ona passe. Tu croyais que quand on parle tout, que je salue aussi paix à son âme. Tout le monde a travaillé à tata mais bazalaki ba pion minoko mi balé. Il raconte ça, il raconte l'autre histoire. Mais aujourd'hui, tu es comme on a souba misu souba pousse pembe tata mokonza boka à comprendre que o bali ba fitol. Mon cher Congo wana mutu moko te akotika la kodeko kolinga yango lokola tata mokonza boka lengi yango lokola biso ba oyo tomi bengami bana Congo, on a des adresses, on a des parents basa na vie. Ba koye biso place to botama, place to kola, place to sali vie ezali normal. On a des amis. Tobimina ba parapluie. Sora famille yebani. Obeti na Google okomona ba kombo wana ezali. Mais toye ko finga mutu te, toye ko lobela sembonde likambo ya mabele et puis notre patrie mboka na biso. Pona nini boyuka bango yo zali vrai congolais mais tu fais des analyses beaucoup bêtes. Oh bah non. Mais avec quel esprit? Posaka muluba. Kologa ya mwana. Posaka muluba. Doso muto amuluba amututi. Basoyeli bavali na pouvoir. Kolo ya kité. Vous ne parlez pas comme ça.
démocratie. Mais comme Tata Mokonzamboka vanda avec esprit démocratie que non, loba, qu'on a démocratie qui me va tchao. Mais le loyo, vous êtes là, voyons voir, hein, vous allez voir. Moutota a une malam, beaucoup c'est la kanda, tia au komara moutou, mais à comment les abino ba 10 points. Mon batakti, à comment les là, tokuta en France les 30, topé ça na sou, kapena 5 lobo, 5 lobo là. Et puis, ils ont préparé à quoi ils sont le président Burundi. Tout ce qui va attendre sur la main. Comme il y a le loté, vous comprendre qu'il va plus finir dans le monde. Na yaki pona so na bino mingi lelo Nathalie Sabino qui est Kagame, qui est Kabila, yo wazalendo oyo. Parce que bango ba côté wazalendo tina ba média nyonso. Ba pirata ba compte bato. Ba côté si poison d'esprit. Ba côté si haine. Nga kuta to beninga mutu mo to benga dema to kuta to sala émission. Na ebise nkara mbadi na boy. Na sala émission na bato oyo. Donc, yo so nga na yebi yo to sa émission non. Mais ce qu'on y place dans la émission, il y a des conditions. Mon spirituel, esprit belle, biso to qui de l'avant avec esprit normal. Donc, il y a un point à souka numéro 1 mais to zo spot publicitaire oyo pour tomber là. Moi mai pe to ko zo na publicité les soso ya ndeko Jean-Paul Senda. Dengue akidaki kosala kwa créer parti politique naye à côté na toiture azana ben norme za kolandela mona mboka wana zamba to so spot publicitaire oyo ebongo to leka na mozindo ya masolo na biso na mokolo le 26 octobre 2025 baimboka na lobaka na bino chaque fois tokomi na point ya suka na bino bona steps na mati na point ya suka eza somo mpe mawa. La vérité sur la disparition de Nanga ndeko Nanga epai ozali okoyokanga malamu omoi na vie il faut kolinga kolambaka biloko euti likolo ya mesa te olambi yango epeli malamu okitisi yango bokolia na vie soki nzambe apamboli yo na ndenge ozalaki na position ozalelaki fa kotikala epai ozalaki kolinga te orassure bana na yo na likambo oyo kozala yango impossible ou bien osala mwa groupe mwa fanatiste ya kozala fanatique na yo ou bien fanatisation. Abonnez massivement à la chaîne pour vous avoir un message. Baimboka et ça la rapace. Et si la bandanga ba côté bacha musabi baye bayite. Mutu mo côté à côté kala ko coopérer na Rwandais. Moi j'habite avec les Rwandais ici. Moi j'ai travaillé avec les Rwandais ici. Moi j'étais avec les Rwandais 2010-2011 ici en Afrique du Sud. J'ai des camarades rwandais que j'ai étudié avec eux au Congo. Ils sont maintenant des majors là-bas. Tout le temps, on va comboter. Pour ma famille, on va faire à distance. Pour qu'on ait une sécurité. On a un roloba. Quartier dans la route, il va tout bailler les vrai. Par signe de respect. Keba na Rwanda. Na saina ba Jafar. Na saina ba Jackson. Na saina ba monyo suwana. Batute. Ba appel la politique na bon. 2010-2011. Ngala mboko Afrique na oteka CD politique. CD à politique. Dans son printemps. Autoba au gravant. Mais Rwandais Ali Mototé. Mon cher, viens, on fait des formations plus rapides là-bas. On peut rentrer chez nous pour être des policiers et des militaires, prendre de grands postes au gouvernement du pays. Tu dis quoi? Non, je ne peux pas faire ça. Kabila au pouvoir. 2012, on a Kagame Bakei, Nakomao, tout ça, les fusions. Le Congo, le malade d'esprit.
akoma koloba otala bo never batuti. Je regrette papa oyo Jomi Ndongala tala ndenge miteki afingi Kabila au point. Mais aujourd'hui yo luka CD luka image ngai papa edi kata kimona sala montage na koti YouTube na koti masolo naza sukuna inane ete na okanga ondoki tovandaki dans le noir tozako jimini. On savait ce qu'on préparait pour que ton pays soit meilleur. Nanga yo. Alors bien confité, aïe les places là. Kagame a coupé ça yo place T. Parce que aïe bi que mission na opembe na ye ozolukala. Oh monsieur atikala mwindo na ba obari. Wilingo makenda. Otuna na kate yo tolingi bango. Mbo baya ko libérer baya ko sauver Congo baya na ba matata ponu na ventiler na bango Péro Loire a aussi la seconde azolo ba pe na concert a fallu oza to lia. Quand tu te publies au ebito olo ba polani au fingi master na biso au fingi ndeko na biso chroniqueur wana ozo finga wana bosolo na politique azo problème na mututi. Mais comme au côté na bande na ye au côté na bande na biso to luka bayimboka na bokebi pe na bwanya soki ke musala ngo fo totengela ngo ba kelasi lokola yé Péro Loire. En tout cas je regrette, il n'a pas la sagesse. Il a que Zaba Pessé Koloba. Il peut parler un bon français, parler beaucoup de bêtes histoires, mais il n'a pas ça. Mon tout la vie faut en amour, faut en humble. Bino bo même on va ça que non faut le internet pour ce que la classe. To fali total politique on de qui to comprendre to discuter na balabala. Tu es dans mon score en face à terre. Tu lis bino score à 20 points. 10 de 20 points. Pour nous c'est nous que non sikoyo masolo on de tambola des années. Il y a bino za touche à tout. Oye ko tata mokonzi mboko longo kimio ke côté boy au fin Jean-Pierre Mbembo longo ke boy. Tu au commis sous na pembe na photo na mbuna. Il va te tuer pour l'argent. Papa Zombo Zombi deux flats, deux appartements, na Belgique, na France, au Yémen. Pour te dire que tu as un service mobile enquête. Yebaka ipa yoko tambola sala ninge, baole opa. Bayimboka na mukolo lelo tosuki awa to pesi nzambe merci. Ndenga sili ko bomba biso pour to pesa bino le meilleur ya mukolo lelo. Tokopesa mbote na bayemboka oyo bazali kokamba koencadre chaîne oyo na bokebi pe na bwanya po te baza kosala soutien na bango financièrement physiquement pe kopartager link oyo ya monganga spirituel po te toyebana pe ndenge misusu wana bayebana bango bayebani po aza koloba mabe ya mboka il vient prêt azali mpuku Kabila yo moto kolanda ngai yo moto tinda bato benganga jour wana Keba azali mpuku. Napesi mbote na mama Ana Kapinga matembele na mboka Angola grand prêtre mère Zamba mona yo ozali kosala na kati ya Ediba TV mwa mboka Kongo. Napesi mbote na humble petit frère propre Joseph Mbala na mboka France na Paris. Napesi mbote na mama Chantal Zanzu na kati ya mboka États-Unis d'Amérique, précisément na kati ya ville ya le ville m'échappe. Ma sœur, je t'aime beaucoup yebi. Donc ye azali kuna azali kosala mosala monene na kati ya Ediba TV mwana mboka Congo pe bolandaka mingi na kati ya bacommentaire akomaka ateyaka alakisaka ki awa ezali kitoko to awa ezali mabe. C'est ma petite sœur propre chérie na kati ya Amérique États-Unis Chantal Zanzu napesi mamo national Sabrina Mboya Mukeba na kati ya
Johannesburg mokonzi ya basalo mingi na quartier Melville pesi bambote ebele napesi baninga nyonso mbote bozali ebele Fiston Kabwena moi kutu tolobela te Dadi Nitu leki ya pasteur Jérémie bambote ebele epai bozali mosali na nkolo nzambe alola abatela mpe abomba bino epai bozali tomonani mokolo alobi soki yesu masiya azongi te tozwi yango bye bye